Voilà. Voilà la famille. Quand boyebi toyaka, toye lisusu nzambe. Toye lisusu la famille, toye lisusu na makambo. Toye lisusu na makambo moto. Makambo somo, makambo pinza ya munene. Makambo somo, makambo pinza ya kobangisa. Toye lisusu bandeko nanga Kande boyebi libala. Batu babalaka kaka. Lelo tokomi komona basi mosusu bakomi kobala mibali na bango. Olieke mobali ye moko adepensaka mbongo pona na obala mwasi na ye. Basi mosusu mona ye moko abimisi mbongo na ye moko asali penza ba effort na ye pour que abala. Batu mosusu lelo bakoma bongo. Est-ce que boyebi ke eza na batu mosusu bakomi kozwana ba prophétie lokuta. Wana nyonso pourquoi? Parce que alinga mobali entel, alingaka mobali entel, akomi kokende pa ya ba pasteur, ba mosusu mona ka ye moko akomi mama prophétesse ye moko nzambala kisinga keno yonde mobali ya vinanga. Batu mosusu lelo bakomi kosala bongo bandeko nanga. Ba mariage a lelo, yango bomona ba divorce eza ebele. Batu baobala na lelo après quelque temps batu bakabwani. Donc ekomi mwa pasi pona komona penza batu babalani bavandi penza na ndako alibala ti bakoli. Génération ya lelo ekomi kaka batu mwasi na mobali baobalana après quelque temps bakabwani. Pourquoi? Parce que mwasi asepela kina mobali amona ki ba intérêt na ye moko. Alors ko sala ki babalani tant mobali amoni ba intérêt na ngao na bando luka penza na zui yango, c'est fini a baye na libala. Ekomi nango bongo. Donc il faut tozala keba surtout ya makasi soki mutozo ya na ba prophétie mutozo ya ke non na lingi to balana. Surtout keba ba mibali ebele soki mwasi azo ya na kote na yo ke no alingaka ya mobalana. Faut tozala keba. Tozala penza keba ya makasi. Ba mariage wana eumela kate. E bandaka epi Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekima yo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien. Balobi na Gavker bika na yo libela, balobi na Gavker okobota. Na Gavker bandeko nanga orozongela taille na yo moko. Kande toyebi ndeko na biso gelor eyenga zalaka mto taille S. Donc na Gavker pe orozongela taille S na yo. Na Gavker poso na yo soki esi ebeba. Toyebi te ebeba na nini? Ni esali ke poso na yo ebeba toyebi te. Mais na Gavker bandeko nanga poso na yo ekozonga ndenge ezalaki na système moko ya bien. Gavker azawana azo sunga na ba makambo ebele o etali santé. Bandeko nanga c'est le moment to benga.
bato ebele déjà baye na ba témoignage tozozela pe ya bino na système moko ya bien. La santé n'a pas de prix surtout. Eza bablo mosusu olobaki no lamba lia lala. Mais eza bablo mosusu la famille batale la rapé santé parce que soki olali, soki okufi ba mbongo na yo nyonso eza na ba banque, bato mosusu bakolia yango. Mosusu baopesa ta bana na yo te. Mais soki okoki komibatela avenir ya bana na yo ekozala assuré na ndenge moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na yelibino comédien na biso na kombo ya Gelor Eyenga. Bande konanga nini ezoleka na Gelor Eyenga, makamu nini esali ke noto ya kobeta masolo. Touti komona ya Gelor Eyenga uti kobala. Nini lisusu kongo na biso etika biso kimia te. La famille avana kwa na kota na mwa mozindo, avana loba nyonso oyo esengeli to betela masolo lelo ekozala mwa bien. Naya nanu ko sensibiliser ba Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, ba mapango yango yo $350 ya pamba, sombela bana na yo lupango la famille. Ezala malamo sombeli bana na yo lupango soki ata esali ke non lelo zate okufi bana na yo bakotelengana te. Bandeko na ngai ezosala pasi pe soni komona bandeko na biso au voyagea 30 ans passé ata lupango ozalaka nango te. Tozala na soni s'il vous plaît la famille. Ba mapango yango yo ata soki yo moko zate sur place, tozalaka na ba famille, tozalaka ba camarades o bakoki kosunga yo moko kota en contact na muto azoteka ba mapango et puis opesi contact na ndeko na yo akende atalela yo batiela yo ba borne ba makambo nyonso baotindela yo ba photo ba video ekozala malamu mingi soki yo moko okoki kosala descente te, parce que toyebi ke eza na ba famille mosusu okoki kotindela bango mbongo boye balie mbongo. Mais awa mapango tozoteka bandeko nanga mukolo mapango azoteka okoki kotindela ye mbongo ba preuve nyonso boza nango yo moko komona otindika bandeko na yo bake batali ba papier ko signer ba signer ba kena commune ba signer makambo nyonso. Ale soki olinga keno batindela yo ba papier yo moko place ozali bakotindela yo na ndenge moko ya bien. L'essentiel osombi lupango oyebi ke assurance ya bana na yo eza assuré, to futur plutôt ya bana na yo eza assuré ke ezala keno un jour okufi bato babandolo bakeno autaki poto bando vanda na poto tala lelo akufi ata eloko ya malonga eza te, ekozala soni ya makasi. La famille kane na bandolo ba to s'abonner nanu s'il vous plaît. Bato asika nyonso to s'abonner to salaka keno chaîne ya mama na biso Étoile Lune Inès TV ekendaka liboso. Tao to s'abonaka pe bongo to bosana pe te kosala ba partage. Ngala sepelaka na ba partage na sepelaka na batu o nyonso basalelaka biso ba partage la famille na sepelaka penza makasi.
tosala ba partage ya video oyo ekozala malamu mingi. Voilà, lelo toye na makambo ya ndeko na biso Eyenga Dielor. Toyebi ye aza comédien na biso, toyebi ye ebele ya batu basepilaka na ndenge ya jouaka, ebele ya batu basepilaka na ndenge ya s'incarnaka na ba rôle na ye. Lelo toye komona libala mwasi ya poto, mwasi na ye auti Hollande ne place azalaki. Déjà après ba prédote tomonaki ba photo kilikili, et du coup toye kolala kolamuka, toye komona mariage civil ya ndeko na biso ya comédien na biso na mwasi na ye. Siko eloko sali ke non mama Etoiline Ines TV lelo aya kobeta masolo eza nini, ebele ya batu bakomituna eza nini mama Etoiline yo pe lobaka kisongi songi awe ki ezongi toza na taille kisongi songi te la famille to lobaka makambo batu baye balobi mama Etoiline omona ndenge nini. Nalobi na ndenge nini bandeko nanga bomona nini o nga na mona te. Balobi me mama Etoiline osi osala biographie ya Eyenga. Nalobi pardon, na sala nanu biographie ya Eyenga te, mais na sala émission moko Eyenga bando longola bilamba. Bando longola bilamba ba o filmaka ye. Yango émission na ki kosala kutu na boya ki kotia ba video na ye wana ya kolongola bilamba na chaîne nanga, parce que na ye ba ki chaîne nanga tina bana balandaka ngo. Alors ezamba bilo mosusu na permettra kate pour na éducation ya bana. Alors na tiaki yango te me na lobela ki. Alors kotala pe Eyenga azam to ya taille S. Bon taille S na ye za taille ya munene quand même. Mais soki otali munene na ye, otali elongi na ye, Eyenga aza nanu. Donc akoki kozala ba série moko na ba tonton Pierrot, tonton Loulou, akoki kozala ba série moko na tonton na biso da Costa, ba tonton Gesho, baza ba moi série moko aza na ye nanu. Bon, kotala pe mwasi na ye selo bandeko na mosusu ka ndenge tosalaka ba analyse, bandeko mosusu balobi ke no mwasi ya Eyenga aza mukolo. Bon, baye ko benga pe mama Etoiline baye pe ko yebisa ye omona nde nini mama oyo aza mukolo, aza mama moko azaki na libala, abomi libala ka pona Eyenga. Pardon. Na boye nanga kokota makambo mama na biso mwasi ya Eyenga semeki na biso international, soki azaki na libala, soki azaki na libala te wana etalinga te. Mais batuka ndenge bazoloba makambo ya kimukolo ke mwasi ya Eyenga aza mukolo, aza mutu wa age na ye te. Normalement Eyenga alingfale abalana na mwasi moko aza ya mwa génération na ye kwa. Basi neti ba princesse, nde basi o penza ifale abala, basi neti ba Luna, ba baby, nde batu oyo penza ifale abala. Bandeko nanga makambo bolingo ezalaka somwe mutu na mutu azalaka na ndenge amonaka makambo. Eza na batu mosusu peut-être biso na côté na biso to mona ka ke non c'est tout à fait normal, mais mutu mosusu pe na côté na ya amoni na ye ke non eza normal te. Donc ezala bongo. Ce qui est vrai, attention totali ba photos, ça se voit. Otala ke non maman na biso quand même. Moi âge si ekenda. Mais ndeko na biso Eyenga aza nanu. Mais kande na uti koloba makambo bolingo ezalaka batu bango mibale kaka. Soki Eyenga sepela na mwasi na ye biso toloba nini? Tokoyaka ko souhaiter bango kandenge ezalaka heureux mariage, bo sepela na libala na bino, Nzambe alola azala elongo na bino. Mais eloka ngana koya koloba awa eza kaka koya kosolo na bandeko na biso ya maboke. Eza mabilo mosusu bandeko na ngai foto lobaka. Toye komona lelo bandeko na biso ya mibali bakomi kolingaka basi ya poto. Bandeko na biso ya basi bakomi kolingaka mibali ya poto. La famille, ba comédien, boza déjà ba star. S'il vous plaît. Botiaka makanisi bisika moko. Ba poto o bo mona kandenge lelo to mona ka ba Belgique kandi wana ba osala ba voyage kilikili bazongi.
tomona lelo bato mosusu bamama Lea lelo bakomi kosala ba voyage kilikili bazongi soki otie kaka makanisi na yo place moko otie kaka musala na yo au sérieux olobi ke non il faut na sala poto wana o bando kenda kango du lundi au vendredi sans problème ezate ke non il faut ka obala muto poto to babala yo na poto ezana bato mosusu bakenda poto carrière na bango ekufa peut-être na Congo zalaki na yo bien ozozwa moi quelque chose moi makambo ezokende pe liboso mais yo moko ka o décider okende poto moni ba makambo nyonso ezotambola lisusu bien te ekozala pasi pe mawa tomona bagesho bango wana bazana kina mwasi na ye très bien libala na bango wow tomona ba ndeko na biso décor na mwasi na ye divine bango wana tomona bandeko na biso mosusu c'est qui encore le Naomi ye wana na mobali na yo mona Naomi penza très heureuse mobali na ye penza très heureux bazo évoluer tomona pe bandeko na biso ba coquette bango wana eza te ke no ka poto nde kuna nde wana nyonso ezaka pona mukanda peut-être que na Congo eza ba théâtre bo sala bo zwa mwa mbongo mais na poto wana botuna bato baza na poto ndenge balamukaka tongo pona okende musala bokoka yango bomona ba mabala mingi o bozozwaka basi ya poto mibali ya puto ezomelaka te ba mabala wana ezokufa kana kokufa s'il vous plaît pona ba o mosusu batikali eza te ke no poto kaka nde lola te babilo mosusu foto lobaka la famille eza msala na biso mosusu ba comédien na biso bakomi collecte komi kaka mwasi faut pas mobali a poto mobali mais bo sala la famille bo sala ndenge boza boye boza déjà na ba fan ebele oyo bakoki olobi ke no na lingi na ya soki Amérique bakoki kosalela bino Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.